mwana zo la pana ba kote ya 15 ans so ba benga na mobala ko kende kaka mama na zo ba no clé ba mama na zo pe ba sa base ba viola kalme bobo mba pani mama so ba ni na kenda ka libara mabele na tolo ezate c'est que papa viola mama tolo ba ka semboko mais na solo ba ngo chaque fois ngana ka libalo mabele na tolo ezate na beta ka kali so mama l'équipe ah on ba viola na 13 années papa viola et alors eza makambo ndenge ya parce que baninga bakobela koloba mbangu ya nini sozali mobali moko abimaka to moni mbongo te message ye abwaki akefanda ndima ye pona ko kotela ko pe malewa abwaki chese ko fanda yana mabala mzo tali pe yindi mwataka tenga mangala lobi mabe kebo ya mona nika 4000 na memele to lamba to ko masocia be malewa 2000 au chargé penda pondu à 800 et à 600 fufa 1400 au beti penda boy avo mena male yango fandi na ndire na mama male boye bana masolo so batiba isigaka zo solo kidaka nani ngamambo po ataka pe na sincérité mboke bebi me mama male wa akumona nzambe wana otondi to wana ndako bozo kota na fadigo ndire malade kwana lonja ko sekate zombe bo palola sa ko chezelo moi ça mona lokolo wayaki makolo siko sangi oh ko toka ko tonde chakele mloko mutandingala même mbwa oboko laka wala ndaka bisika nyo so ba senti ke mbwa lingiyo fa santa ke lera nzalo lesa ka bien o mona likamna nzela mona mbwa so lando lelo mbwa ta so kolona ya alanda na nzela ngwa koma kolanda mutukana lopango soko bimi na porte zo banga tanto ko nanga linga teka ngata linga balukala alambanga. Bonjour, bonsoir chers fidèles internautes, tout dépend de l'ère à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante communément appelée Blessing Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite, personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne. Merci vraiment pour la confiance sur la chaîne Oela Sarabino. Émission aux amis na actualité na temps réel. Vous continuez toujours à s'abonner na chaîne Nabiso, vous savez ba commenter, vous savez ba partager ba émission Nabiso. Donc aux angate ko la Sarabino makambo bolingaka na chaîne Nabiso. Aujourd'hui, na zanga mon côté na plateau nanga, je suis accompagné avec Pasteur John Muto bolingaka. Vraiment na ba TV Nabino, avec lui, nous allons parler sur phénomène ozoleka na Kinshasa, phénomène ozoleka na monde Kinshasa, c'est monté mais monde entier. Avant ezaki Sony comme on a jeune fina papa mobimba. Ezaki Sony comme on a jeune garçon na maman mobimba. Aujourd'hui, on dirait Sony wana ezakali susute. Précisément chez nous ici à Kin, les Bantous, tozaka ba Sony moko boy tozaka nango les Bantous mais Sony wana ezakali susute. Aujourd'hui avec lui, avec Pasteur John Tokolukato tourner soki Sony ki bo Bantou wana ekenda wapi. Si je suis prête avec Montréal à fongolanga ya ba Pasteur John déjà on va copier ça mbote Pasteur John. Bonne santé papa. Très bien. Papa lelo na ngina tuna ka motuna moko Sonia babantu ekenda wapi. Parce que avant les akina makamusto ndoko sala te. Parce que kibo bantu ebande ko kanga biso. Comme on a jeune fina papa mobimba ezaki Sony ni kamo ya ko bombama. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Jeune garçon na maman ya ko bombama. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est pourquoi tu ngito eba Sonia kibo bantu wana ekenda wapi. Eza kibo bantu te problème eza bon. To bosana makambo bakoko bazalaka nango pona ba africain. OK. Mindele ti basaka makambo na bango ki ko développer. Mindele basaka tout comme a développer le la bango. Mais na makambo su mindele bakotika nango libela o euta na bango depuis bazala. OK. Toke malem. Mundele ya mwasi na mobala ta batika na bakaleson bazaka na ba posa nzoto te lokwa adamu na ifana kati ya jardin de. Oh. Nazolo bana yo kanga très bien. Mundela ko tambo ne sika basi ba 10 na ba kaleson yepe kaleson. Oko mwana ki mobile ne ko tele matelo kwa biso ba fikeso ba choka ko moni makambe bebe. Ozana nga très bien. Très bien passé. Culture mindele. Mundela tazana bana na e bazana piscine bazo saka na ba bikini na ba kaleson. Libabe ko la bana te po ba mesana bongo. Na mona ka mundela komi na âge 17 ans moi si afena papa na bango na kati ya salon lati na robe de nuit o zo monisa mutakala lati na kati mais papa za kuna taza mwana. On est tikala pona na bango. Ba mindele. Landanga bien. Soko en Afrique. Papa koko tikala jamais ta na kaleson libosa mwana. To mama. Yoko bima pete mais comme ibo tout. Série pende ya kala tangu mapute lata maka fa ba patalo ya. Ozeba ona lo bawana. Très bien papa. Soki maman mo kaka sel mwana sel erreur ba moni na ebiso likamo ba ko fa sa famille.
mwana moninga mutakala amoni mutakala na nini komona kaka oh mutakala ya solo ba semi ndele batali ba koseka ya bino kuteza couper bongo biso za kaleso mais tomonaka. Vous comprenez très bien. Très bien, pasteur. Kibo Bantu est koufi à partir ya to kotisi kimindele mingi na difficulté. Mama to zaka clair. Difficulté le kole le kamingi na ndaku papa za na droit ko gangi la bana taper sa bango conseil pas ko kakolie sa bango te. On a ba no clair. Et son numéro 1. Oh papa yebi akolaka na ngo etikale na mutu. Foye bisa bana faza na makokia ko lesa bango soko aliesi malobi ba koyoka. Donc on a ba no polele. Même mbo oboko laka. Wala ndaka bisika nyo so ba senti ke mbo alingi yo. Fa sentaka lera nzalo lesa ka e bien. O mona likamna nzela mona mbo azolanda. Lelo mbo ata so kolona ya alanda na nzela. Mbo koma kolanda mutukana lopango soko bimi na porte zo banga tanto ko nga linga teka nga to linga balukala alambanga. Vous comprenez très bien? Très bien, pasteur. Bambwa kalabazaki ata mwana suka bimi mbo falanda. Nate so comprendre. Très bien, pasteur. On a levé yo. Le quoi mutanda kwa biminga pena la na landa. Lelo makambo change. Mama na so banu makambo yoka. Makambo koti makambo Afrique passe mingi za difficulté. Difficulté yena laisser aller. Yokanga. Démocratie est bongi na mindele mais na bisote. Oh, na bisote comment? Mama yoka très bien. Démocratie Afrique boti kango na ndenga Afrique za. Oya afanda kanesika ya Gombe na afanda kanesika bidinda. Pesa bango conseil pour basana Kisasa mais modèle ko vivre balanité. Tozabi to na Kisasa mais mvula pana bino soke beti minute muke sini nzele komi propre. Et pana bino soke beti sile comme le roi lisiba to pepa to dinda wapi. Kanaka. Babola na Afrique bazalo ko batabidinda. Batambongo bazalo ko batubana Gombe. OK. Kalikila mindele ndenge babongisa poto ebala na Afrique te. Démocratie ba pesa kapso na Afrique so batiki ngona nexe ebebaka toke malem. Voilà. Mindele ba yamba boma dictature ya Libye. Bamona ki Kadhafi lokwa so kanga pays kati yemo ko so monela bani baninga. Ba mega ko longola Kadhafi ba cha pays liberté. Lelo Libye ebeba. Faut comprendre. Ba ina démocratie a raison mais beb simboka. Olaninga très bien. Très bien. Landa bisika nyoso ba leka bakena na Irak. Malongola Saddam Hussein. Voilà, on a très bien. Voilà les gars dictature. Saddam Hussein yewana akufa. Tala lo Irak désordre. Comment que démocratie ba ikana bango moko ba européen. Na ba américain. Na ba africain te. Mama nazo bano makambo yokanga. Démocratie ya na Congo. Mobutu kanga biso mwana otage avec l'élection ya. Batu bamona ka mabe pona ko lukaki o dictateur. Mais atia Congo kimia. Ba pesi bino liberté ko kamamboka ti lelo kolela na kolela bilonyo nyota Kisasa kale si loka ba pine kiti mi pepe. Voilà nga très bien. Très bien passé. Na ini mutu te na zo bande polele. Afrika bonga na démocratie te muta yaga na motema dictature ya démocratie 20 dictature 80 musée. OK. Era yaga na makambo wana Kongo ezonga kama malam. Kulu na esila makambo fana bakicha ko wele esila. Polisi komika soka tema kenka kisharika oh mina sema batinyo ba tele miseka soko meki fimbu na libu. Omoni dictature Afrique na zo pesa conseil. Donc bien. Awa na Congo po pesa bana conseil na munoko sa fimbu foza na mbongo poza na rigueur. Soko za na mbonga bibamba bana bakoka toli na ote. Okoloba na gauche bana na droite. Boko vivre vite imana. Donc soit mbongo soit fimbu. Mama na zoko lobela o mata o kita conseil ya sere ya ngoyo. Soko kanga. Très bien, pasteur. Kolomo qui la pesa biso promesse ya lola. Mais so tali batu musu bachaka ete titilelo. Combien de batu baya mokili ba mwana kwa sima nzambe musu alekena makacha za. Or satan tebi ki auta na lola basala na nzambe. Mais banda satan kwa na mokili batu musu koma ko kanga bango kati ba koma ko banga satan makasi ko leka kolo mokili. Ko leka nzambe. Lelo yo. Lelo parce que potuna mutu musu nzambe ko bani na ibi nzambe te. Azo wanga na nzambe maso reconnaître ça Satan. Démocratie. Yokanga très bien. Très bien. Awa na Congo. Soko moni ba passe ezo komela biso ebele. Mwana muke ba sente ye. Mwana kiminda kwa 20 mama nanga nazo peso conseil. Kolanda biso na bilamba ndenge tolata kate tozo bima libanda. Makambe vandi na mitema so ba betelo ko piquer crise. Kaya muningo choli pe bimisi mbeba boxie soni. Mais makamba zaki nango soke zaki yo ndo tato meli pozo kufi. Nazo bano polele. Ba kawe zana batu na mitu mama so ba pikoli ba peso ko piquer crise. Mwana ya 15 ans soko tali calcul koma nango ba 35 ans. Oh. Kalkila yo. Ebele ba ko beta pasi andako na miso batu po bochola. Mais makamba zo mona tikaye. Fio ayo kakate bazo pekte mibala mikola liga bango atali ba jana bimina bango bazo ko sepamba ko bimano ofele amoni papa na mukolo bo bangi metango akia moni $10 fente sungena makama mike kabinzo zoto ona loba
soko azalaka na bato bapesaka $20 $10 nde asala mobulu te na bité so comprendre nga mama nalobaka par vérité nakotikala kojuge moto ya mokili te boteyaka bato bocomprendraka mpe pasi ya vie oyo nazo bapolele yango mani kolo mokili aya juge motu te comment nzambe apesi bino responsabilité koteya bato babongola mitema boyende kojuge bango avalere koka est ce que koteya nzambe eza kokota lor avant bocomprendre nga ete so ozolanda nga mama toza na mokili ato omoni moto ebebele efanda nye oyebi lobi ya motu te makambo mosusu tofinga bato eza nzambe nde atya na nzela wana atiki oza na désordre batyolome na suka apesa lipamboli okobima témoignage ya bible esa batangame na comportement na yo efi otyela bima na mibali abota bana ebele ma mobali oyo azwi kokamwa okokutana na mobali oyo abota na yo te malingi bana koleka kutu mobali abota no bana mobali alati alliance te me makambo ndenge atyeli yo kimia koleka basi oyo batya baalliance makambo nazoloba vie soko ndiminga okenda commune moko bato amoi na misu bibamba modele ozovie kuna na kolia eleki moto afai na gombe tobangi gombe na prince me kota na ndeko koswana na français me eloko kotya na monoko eza te kaka koswanaka na français okompane nga mpona aloba ndenge mokili eza yango moni pays toza conseil gratuit gouvernement napiaka bino foti te mpo boza bacongolais neti nga soki likambo yango eleki bino kilo bobenga bato pembeni bosangisa mayele mama nazo bapolele likambo etali mboka ezaka mpo na population te population ezaka mama nayebi te bana droit na bango ezaka kaka badame soki badame ata ogangeli bango ntina sa bakokota ndako bakofanda komo ozopesa bana conseil mabumu eza na nzala bazomona mpo bavoisin sola biloko na moto batikala kaka na ndako na respect mama bavandaka na respect makambo basali biso na mboka oyo toye na botosa kotosa me mabumu ezo réclame badege ekosila ndenge nini bopeki nga na mwana mutu moko badelivre 15 fois na église frère Michaud tika makambo ozosala bina tubeli na tiki batye maboko basepela wi donction lokola alobi vérité seki alapi frère atali une semaine akangi motema na kotosa bible mais akoremarke modele ya réduction nzoto ndenge ezotila kwa pine tili mopepe kopi mosusu na kosala eza te bango bapekisi nga nasala boye me bapesika kopi te osango mpe nalandi yako 4 fois melibumu ezorekame nzala nzoto elingi eboyana na ngai siko nasala nini nakendeka kopa ya suka azongeli na ye na butu bakuti ye na coin asati na ntango ntango arécupéreke so bamiliki ya provision bombi mpo nayebisa yo yokanga soko ozopekisa bato basala mabe préparaka bango malamu otyeli bango liboso nazolo bapolele pays ata tolobi ntina 100 ange akoyaka ata apesa conseil akopesa motu valeur na nzoto eza na kotonda elamba deuxième cas elamba ata na ntambo enelama bakabeli nge ekopesa nga tala nazoloba bino makambo oyo mama tozwa part ya vie au sérieux okoki kolongolisa nzoto na avant okosalisa ata nzoka yo na nzoto bobalani te nzoto aza lokola contrat aza na yo nzoto aza lokola camion bimisi na ntongo kebula yela patron nini babenga versement soki essence eza ya kokoka moteur ebebi te oye na versement moke chauffeur kolongolo musa patron kolongolo nini musala yokanga très bien ndenge tozawa nzoto toya nango ekoti badega à partir de la difficulté ya conjoncture mabe motusi kokouta pa na bino okoseli bato ya famille nzoka papa na mama bakoki yo te pourquoi bayebaki bokokoka charge na nga te boye na nga mama nazo bana makambo mike bakoki charge ya mwana te mwana komo regrete papa na mama bakomo kosela makambo sata moto afrene famille soki sata afrenaki bino boyeki na nga mpona nini ekokota na freinage fa boboya nga na ya vérité naoloba makambo mike nga mpona mpe tala moninga natalaka sata ti na sa na verifia ye okopena nga naverifie na modele na nga natala makambo oyo alata mikumba mbetela tolo na verifie ti na suki lokola géographie lokola asala masumu nde alata mabe nyonso mokili me makambo oyo soki bokende yango ekomi koto te ye mpe kolata masumu te yokanga soki nga naza tata nabima nazwaka 100 francs avant nakota masanga na monoko fo nataka nanu charge ya libota naza nango naboyaka bisengo te surtout na bapara yokanga parent soko oza mokolo napesi yo conseil sérieux mokili ezaka na retard te namona bato bakola bamela masanga ta komi naki mokolo azwi mbonga bandi komela sika mpe akomi kopanza koleka moto alangwa banda bomwana
te so comprendre nga. Très bien pasteur. Vindenge ezawa ba difficulté to kutanga nango ezaka école de formation pour te yabiso ko mama yeli. Ndenge to ke de la classe to so géographie, mathématiques, nani sus. Oh dessin. Ba histoire. Mais tali makambo ça na vie balani te na yo na classe. Na classe. Ozi ka ko sangisa pa pesa yo ko na moi schéma. Mais oyo ko sala eza mususu. Ndenge pe fie ça. Na ko yana bima mécanicien mais nzamba ko tina ngana ke na école na wolola na bimi le chèque me pa bakaki atanga. Yokanga. Na ko sama ka musu na vie talanga te pona zoka mayele. Banzela musu to kende to kutana ba biscuit déjà soki ba yibi yo ba kosi yo. Ndenge ko pesa ko vendre na mutema. Oyo ko bota soka ngase keba na leka aw. Voilà, bah réalité à vie. Conseil mukolo nyosa tata para na ote. Soka lobi kanga na mutu. Boya conseil ya mutu otangiso na classe. Mais ndima conseil ya papa ya kola sa tanga. Aza trop vécu avec comme ça compliqué. Boya conseil ya mutu azo peso na classe. Mais kanga mana maloba papa ya kola sa tanga peso conseil ndima. Ah, expliquez bisonde ni conseil na classe. Babo pourquoi? Conseil à classe, ezaka kendo tanga. Na ko za mayele me caractère ko fife na ebité. Na mona mutatanga ba pesa e poste manzo ko gérer ba tuté pour comportement na balanité na classe. Mais côté mayele aza. So ba bimisi français na anglais ko kam. Côté théorie ko bongsa makamu na misu ayebi. Pona ko pesa solution akokate. Oyebi bale na dada me ko so ba ninga ko tshabo pesa solution équipe oyebité. OK. Mais ça va gelo bale ko beta dada to moni dada jogo ye me kota na téléphone foin. Ah, c'est touchant. Bakamba mikie. Oh na lo ba yoka ayoki. Yango moni to zana Congo ko na pose atteint. Nana zana souci penda pesa solution na mboko. Nani? Mama, na lo ba polele. Ba konzinyo so ba na Congo, o ba leka ba kana fautité. Jamais mo konzi moko aleka na pays ya bebisa mboka. Ezande ba to chaka malunga te. Mama na pesa conseil. Zala na ba joueur ba lingani pour équipe gagner, ba ete pour ba sa talent. On va souci ba gagner le Côte d'Ivoire ba qui coupe. Ba pola ki 4-0 ba ko zonga tin yo luka ko cha yo ngo to poli. To zonga ça idée pour couper to ça là. Nini bon mon que pesi coupe. Voilà. Et là ko zangi na RDC. Pays ezana bomengo. Pona ko chaba mboko na poche na bino boyebi. Pona ko sunga pays boyebi te. Makam to zo mona. Siko to ko seli ko chichaka bato. Tala yo lisuma. Yo mwana mwasi ndeni a 20 ba sento bisenta seta. Mais maman ko singa na papa, place na banda ki bolé sanga mabe. Natali ko li anda ko balani te komanga mwana mwasi na kata kisasa 20 ans sala 6 mois sa musina munoko kwa taba. On a pas matika mwana tonda ko ba fufa ko wela na baleki. Eh, passe na passe. Mama na lo bana yo. Très bien. Nzala affectera mutu malema kimisaka mayele muke. Oh, okoti okomi. Nzala ezala ko la bale oyo batiango pembene ezana fuita muke saboyeba. Esila ka mupepe saboye. Nzala soke tangi mutu makate sisaka mayele nazo bano polele. Soko moni mwana azotanga bien te faire na kolia na ina kolala. Soke za malamu te seke faute na ite. Nzoto ezaka kimene sengwa vie. Na mona ndako bana baliaka bapekisaka bango batanga batinda ko batanga te. So bale batoni bango moko bakesimba keba bandi otanga. Mama kutakama bano balingi kotanga lokwa to toni to pesa confesse ngo li olingaka. O batinda ka bana na makasi batanga seke batonda kite misu 20 vertige. Ah mona nini? Tolo ba polele. Pourquoi Satan la tima sumu nyonso ko garder barakabale te ka kokoti. Vous comprenez très bien. Très bien pasteur John. Yo kama makam na lo ba. Pays tout ça. Les pays nous recevons éviter la vie ou la mort. Oh. Maman na baka nga polele. Ngatala ka Congo ndira ba chaba mini bisiki ebele nanya tene kenga sino tene ko betaka kano. Très bien. Batamba na des heures ba kufa avant. To bambeli sumana mfutema na famité yo moko ko bomsa yo. To ana lero ko za presete. Lula o misemoni. Netinga. Na tala ka susa minene te nazana posa na ngome kwa na zangi na fanda ngelo kwa na lingite mais na lingango so na komi agiter na kopanza na vie donc moi passe batebele ba CD vie basi mbali ba koti cercueil na place mikolo ba kufa baleki baya baleki ba ke mikolo bati batikali donc moi passe Congo comme une échange or ngana ko comprendre secret ya vie ezaka yeba ko ko telema vie ezalo kwa terrain poso ko beta ndeko la sekoza jogo ma bena yo koti terrain baninga ba mati yo landi ozo ba place oza tourner la paix masa aussi mbaba le robima ngundu pa pamba to bela ba ya mukiri ba je ba poste ba jate on netinga poste nga za ka défense
défenseur asopaka te otikala kaka obuka kotire soko bapesi bala moni kreta bwaki na passé bo walola mais eleka kota azate babiso yo nasaka nanga ki journalé misanyo so mutkini na salaka memelanga na memi sikola loko na sokol ponzela kasi na ebité batu batanga de ba médiateur na ba numéro 10 po numéro 10 ça mutu passe ko kanga bala baluka na pesa nani passe po bieko ekota ba numéro 9 nde ba président ko to ba bieko ta na marquoi pour président de bieko na marquoi biso to za ba défenseur siko yo na poste de défense ngo keta na milieu otanga to lingi makamba batu batanga ko compliquer vipa pamba bino moko toko bimali ngundu pa mama wako wewe na tereti hotel moko mosenga changement babuki ona nando lingo bima tala batebele bazaka baboya likola pia baby vite mukemke kana kufa nanga mokilo pe passe yango bandeko ozo senga liwa na le mama sama ndefu apembo sengi liwa vous comprenez nga Pasteur John na jole belo polele ndenge to sawa na za clair si mama yuka très bien papa koyoka kayo sonité na nyonso so poza pia ko panzaka maso na bato belete ko bitena na kondo tongo na pembeno sambo batela ka filo kwa calme nzamba yebi ninga prepara biso o sambela te nzamba fungula mutu ba porte za na l'air nango mama soki nzamba bomba ka ba chrétien nde ba pagano nyonso basila na mokili bakufa on comprend nga très bien on a fait nga tonton Lizo on comprend nga famille très bien na jobe abino polele ma serioka bo makamzu bo saka clair mutu nyonso ya mokili asa na paro nzamba tia comment le quoi bo joie ça ko sambela bo jija batu na loyenge asa pagano asa paye yo za mo Kristo misala mo Kristo sala ke zakana koloba mais na pratique to mona kate ba pagano to finga ba sambela kate même kamba zo mona eleki basa basantu makam to zolo ba yo kanga bien très bien bando yo ba nzambe poka ba o etati ko ba pesa nani va valeur naoza na tata ya respect mali saka bino te mena ba français belé naoza na tata souleur ba ko tike na pousse on pesa mbonga wenze tongo boko linga tatani nini ya souleur tata pousse mais son ba me mona pousse metika mbonga jamasi bandata tongo mais son ni pe ko polele ya vie wa ko yokanga mama omoni mukili ena makamtu nzamba ko sana yo makotika ngolo kwa désordre okanta kwa licho lisuma te ayebi ninga lekera na bato okoza na mutambo a plan na ye osambela to te oya na nzela lekisa ona soni bongo na suka pesa esengo voilà mais so okende église ka koleka na pasi blocage eza ya nzambe te bana nzambe banyoko makate passer alobaka be passer moyibe ebi pasa vita pia bandimi naza clair pasi avie bande na yesu mokili na bango mabotama na banini tala lisola yesu na boyaka koloba tondimi yango pete mpo bakomi na makoma za na yesu boye kondima teke kolo mokili mama papa nazoteka mabaya mo bamisi bambeto etuli papa nazaka menisien abotama na ndako bameme akende luka basete mama nalobeloma yesu kristo mama nazobelo polele tondimi bibe na makomi zana tango ya yesu ko gifle ala bakena ko sefe mukiri na ndako ba ya bino bateka mabaya Herod kuti yona bana na baleka na cortège Herod sikoyoka mabaya yo ko mukiri ngana papa gali na ndako to somona badi bazo tango fufe zo teba nazalo bela yo makambo ezai kala tala boyesima to ndima kaka mama okompane nga yango na tela ka bato bayaka ngana hivi nzambe koleka yo bowela yango te mama nzambe bawela kilo kwa fufu ngana ko ndima makamba bible kama ko bafunga so mani bafunga lelo party seko komi OK babanda ko sambela bafinga biso na suka bapengwa keba na muta otilo samba mona na nzamba mukili samba opagano muta ko pengwa lobi mbangu ye nzela nzambe bawela kata yemoko yesu aleli papa soki te longola nzela o na misu kolo likamba leli nang soki te ba changer bongo te toyeba te toyabi yaya nalela pasi nalela yayo nini no bobo te ya te somo baba se bobo te ya te moto kuta pelaka mbangu so balingi zikisa kabi babendaka bakoni benda biso bakoni topeli mingi okama ozo seka kimia eza te soko ozaka pia kolati makambo nyonso mabe
Difficulté musu bazomona mutaleki makola kene sengote. Mama nazoloba na yo ba makolo musu za mutazotala kote ba bensinga nazana nusirite 2000 nazana ngona 2000 so nimekoma tabisi na lenge na komuna kope baby talaka 2000 beba na ticket na kopo e raté siko zongi piaka bandi ko tema ko defa mapo elalo ndo zaki na 2000 te okomina te omini makasi mama ngato bensinga atana kiso mundele yakana ngaje yo na kozabisi te makolo mama 2000 ngaje jamais. Wana toke wapi? Maman jamais. Na koma retard maintenant assurance ambonga pina réserve na poche. Na 2000 dollars. Maman zo peso conseil. Ba yebo bomba piaka te batali si passe na bato bobi bazoba. Piaka ba bomba kango. So wabi ko gérer piaka crise no ko tika la kana bandeko no bato ba pire propre. Bato yo so ba koyeba te. Maman nous a fait conseil. Gérer piaka. Nzamba va ça na yo tano qualité. Nzamba tala donc monter ma composition ça. Atala ke tida mututa, atala kande souffrance. Oh moni a pambola mde bokosa. Abeba akoti na nganga. Même qui se sera mutu nyonso te. Ba kokiza bikila na nganga babela maboma. Ba kenda fou. Maman, na pas ce conseil. So moni mutabimi sans frère ye, kumi sans nzambe. So zani mobali moko bimaka to moni mbongo te message ye. Abwaki akefanda. Ndima ye. Pona ko tela ko pe malewa pa mama yana mabala mzo talipe yindi mwasa katenga mangala lobi mabe kebo ya mona nika 4000 na memele to lamba to ko masocia be malewa 2000 charge penda pondu a 800 ya 600 fufa 1400 obeti penda bo avo mena malewa ngo fandi no ndire na mama malewa boye bana masolo so bati ba isigaka zo solo kidaka nalinga mambo po ataka pe na sincérité mboke bebi me mama malewa o akumona nzambe wana otondi to enda kubozo kota na fatigue on dirait malade kwana elongia ko sekate zombe bo palola sa ko chezero mwasa mona lokolo wayaki makolo siko zangi o ko toka ko tonde chake lo mloko mutandala no kombane nga na la belo polele tozana lero oyo foko yeba nini eza au juste mama na pesa conseil vie eza conjoncture vie eza yonde mutoko pia ngo raison koza kabilela lela te na zozongela zala na esprit dire nzamba pambola batu nyonso bakenda lo sambo te OK na lo bango clair e bela kutu ba yebi nzambo rebe bandengo lukalipa baboya lipa e komi kana kosana compagnon na te mutasesa compagnon na za mutamisala ma besi anja kita fongola compagnie wapi tani ngi borata ba chance na zalo bela yo mama umoni so yebite anga ye ba passer bo mitema mabe ba passer ebele boza mabe ba passer ba ratissé ba misala borate batu mabala bo bambeli batu mabala kako ya poto loko zaka na frère moko na Canada na France na Paris asala mobulu na basi ti arrêvé ça kuna zoko kolinga mwasi te abengi siko na kisasa passer edadi ozada ya nguya lukelenga mwasi kaita kotala na yeba so sero yaka na église na mobile na mesere mobile ngazana nupiaka ora zana venir mala ya malamu so za mibali musina église boyaka po basi boleka maboko pete et passer na ngai ozuma 2000 opesi so mobile baba so franda tala kamingi yaka na 200 mobile alingi nzambe meko pesa ina kaka pona difficulté pay so na pesi 1000 francs kolela mwana na pasi na poka contrôler la wa na mwasi akipakate et passer lokola singi na kokate yamoni même na bible bandaka la makamazambe elata basimi mingi po baleka mawa sasa mibali ndio évangile ku ekufa ah oui ba mibali mabo makasi mama nazala belo polele ebongo oya seko ka Lazare ya pamba ça c'est quoi pour ndeko ne ba mbaka Yesu malamu atala boya te fois c'est kwisa mais tant que ndai na usimeti amna kimi bembebelete ba ezara ki est-ce que ba santu bazaka Lazare non ba santu bazaki ebele ona mona ke ntele pana bango la mugazo azonga bino boza bosamba bopiakana nani mama donc bi intérêt mandati na bible mama nazo belo polele to kota lo la intérêt après c'est intérêt linganga landanga ne tout ça nanda peut être ka lingo mingi ndongo linga mama naza no sur blanc vifo eba pas d'intérêt pas d'action tambola ka nekenge
vie faut pesa rango calcul yo moko ndo pesa premier conseiller à vie eza yo ya bato yo peut compléter là la na kanda likambo comment lundi na échoué comment baningo surtout bazo zo ali pamenga ité comment biso tout batamasungu menga na kuta kwa na malchance so kabeli sata ko banga ba freno na vie libela oko ina tata na mama na batata mwasi bandeko nyonso famille ko la ko banga ya moni kema na ba passer ba pesa ko solution te kama be eza freinage ya nini aba professeur ya nazo bano polele ba moneli makanisi ya bato kwa bolela mingi ba bambe bino masuma po bokota ba jeune ko pekisa bino bo sala po tika suna nzala makasi ale ba boteli bino nyonso seme bazozwa mama catholique c'est ka kutu mabonza te na évite mkoni na pesa ta 1000 francs na catholique pour na sembe na catholique na banda na catholique na kula kuna mbonga catholique zaka bakanga loboko kwa likofi kitunga moko pe ko tambola na mutu nyonso na mona catholique jamba benga père de fond ouais na $50 boya mais comment catholique na mbonga bibamba o batonga keleki bato ba genre ba millions d'église catholique atongi di école biso tozo semi ba dola to so kanini na suka comment bino côté bobote bandi bozaka na yesu pene mais bozama makasi ko leka bato bomona kapamba mais bazo sunga ta ba batu so église solo na nani ndeba bisa biso église solo motema mama na zolo bano pole frère église za motema taka ko tozo mema motema na yo bino bo comme si ba passer ko dore ba passer ko leka kolo muki passer ba na zolo bana yo passer ko telema dadi nanga na koka kateka ye o soko si photo na ngotia na ndako ba demo ba kimi photo yes oboko cha kombo apambo boy na photo dadi na ndoto wo liputa zoteka $50 ko leka super okoti makerembo kati mbonga mobali na pasa ko cha saka fufu na ndako sombi liputa super pona campagne mukolo moko olata ngo poke nguye sa esale mité nazala ba polele amoni pe clair te na vie mama comment ça là 6 ans le quoi qui simbi l'église or qui simbi ata a vu ça mutu 7 à 8 à ça témoignage na kela ki lo sambo na sambela ki tomati manganga to kitina sa luzizila ko tamala mingi na ba prière mingi mbangi komi soki boy soko seki mine le kelo ngine bele ki o komi ndenge bona makambo nzambe kaka dira kezo ya katolika mugena suka ka confiance après la suka Jésus nazo ba polele ngana mona film nga ngana imbamba tena talita mwana na keleza mabe non na komitiga pamba frame na kena église na moi menga mona sese église nga mona butu réunion makolo na mutu avant na la ne bonga na tena ni boko boy finalement yo yela kinini yo o mituna ba question o ngazo mituna yo zande ni so ikandele kina sengi kitata na cheli boso ndo to ami bale to swan yo penda ta mande fe koli yo bozo ta 5000 francs faire ndo tanga na manzaka oza moto elima babonta yo to bima boy kana mona film tiga na ko za decision beba mama ça c'est les révoltes. Maman, ça se révolter, te changer te. Toza na démocratie en vie, tu bacha biso pocha. Na ko za mwana ndako na ateti mais na para lopango na za. Boni boyeko. Faut même comme si to loba. Mwana nyosa za kateti ba benga na kaye. So papa kufi bakabela ka bata pembe lopango ta. Wani mwana ngati ya. Papa mino kwa kufi ndako na bino ya yango. Alors. To sambela ate to kima église. To kena bikenda kena to kufa. Sata luka batu shaki bona ne metukenda babar ko langa tozonga na sengote nani sata bomai mais so kena batu asambela kate mutuma mabe to sa nza matea yo so ki matea ko comprendre problème na yonde zongi sa schéma tala couleur rosa tala poste oyela longola ba sentiment to komi na héros demi finale à vie bare ko silaka jamais chabi sengo pembe concerté na nunga pena na bimela wapi nazo bana yo mbongo boya mutute bakola na kisasa simba te bakende intérieur était sans comprendre très bien pasteur batanga misale mona na te akoma na ye mutakabine obunga te ka soko zo tayi litalo ba mingi ba français voilà ça gâte bo moninga wa menace étudiant bisone ba auto za ko ba futi na kima classe itongo zamba récupérer ka mutu mo ngaka ba yakawa mbamba nanga nzamba taleka okula je sais to tike be mabe zo yaka da be nanga koto
Mais Pasteur John, affaire, il y a viol. Na RDC comme le col la monotonie. Donc viol. Na katiote. Ba viol to zoloba. Foyeba. Na zo ngela na oloba. Mama passe ya vie et comme la biso c'est l'homme na catégorie na yi. OK. Et ana makamusu na ne komeli oto mi jembiki. Kombe ba kufi na makamba $10. Kombe ba bomani na bla fufu. Okali kambote na famille. Sikola badia sisi bitumbe bien kufi. Tant yo kotala na fufu. Mama benga nga fufu. Oyebi difficulté mama ba difficulté za. Nga na beta 6 mois. Pona mona 2000 francs à faire. So na zana 600 francs. Non la muka ba 15 do. Taka ponge silinga na 7 mais na so masala muki 10. Ko 500 francs na hôtel ngona tango timidi balanité. Mais na ko mema pongi na bakisi ba pongi mususu tina la mukata 13h. O la muki 13h siko so tana ko bandira wapi. O bandi ba maneve moko ko tala kama kambe zanga tina ko luka be mission. Ko kutana baninga babeta masola mulayo ko memoka ke 16h ko no po 5 ko makilo. Ano ke malembe boulangerie temne suka la 100 francs yo mwana linga ko benga na ba waro ba kana ba boutique na quartier te ba wara wana ba pesa biso kimia suka la 100 francs na bango zakatale bele sanga na ba loso no ba loso ba chaka ba saka suka li saka loso yo so ba sako mi ba toki ba cheli yo mwana ngote na ba miliki en vrai so ngala ba la sango likolo so mingi mi ba chaka loso likola suka pona ba loso ba suka ba tekela biso ba 100 francs mwana tamsuma bambu maloso na kati 9 kolongola ngoti esa ba yaki ndera moko yo chaka na malo bomela na libumbe ba ko make na ke kota ati nga na ke kota bilo ya bilo ozo comprendre nga très bien ba suka liwana ba katsa wana so mwana ngo pamba ba katse bomba ngai na kenda ulukela ngo ba mapa ko luko ba mapa moto te za ka pepele na so na raté boulangerie ba futi na kuta na ba mapo elala o elala comme ka kilo so so mbia katse comme lokola de. Pourquoi pas? Très bien. So faut son bango c'est ko tambola ki ba mama mapa mingi ba kange tikali kaka wana. Faut ça ba dema tu okuta o misatu na sasa nga. Ko banga miki ko tenenge kuba ele mbakata ko so ma lo bozo ba na mukoko. Ko ba na lutu te balaka na mukoko le ala so le mba ba so pesa affection. Vous comprenez? Mo de suka les okanga de geli peso si ezo là hein tui. Ozo ba ola kap. Tui ti o mona po. So meri bo fandi ale ke na pompe comme na kopo to ko banga mai tande maboko faut ba dégré et fimba kalibu ou combien à l'aise et bonne journée maman tambo ke ndoko lala wana ko kanisa mingi ta fo lala ko benda mbimbi so ningo resene te na ko resene kana tongo Pasteur John Koyoka koloba pongi koloba viol donc j'étais parce que pauvreté leki makasi pauvreté mimisaka nyonso mwana zo la pana bango te ya 15 ans so ba benga na mobala ko kende kaka mama na zo ba no clair ba mama na so pe ba sa base ba viola kalme bobo mba pani mama so ba ni na kenda ka libara mabele na tolo ezate c'est que papa viola mama tolo ba ka mboko mais na so ba ngo chaque fois ngana ka libalo mabele na tolo ezate na peta ka kali so mama leki o ba viola na 13 années papa viola et alors ezama comme ninga ya parce que ba ninga ko wela ko lo mbangu ya nini po emonani ba papa nyo sa ba 60 bango bazana ba viol kana po viol pour le côté viol à ça dit c'est pas quoi que na juge ba lobby alors so ba maman so mona mama 60 ans otali mwana liboso 47 otali âge ba télé 15 ans 14 les avions on a le vélo au moins ni kawana maman yokanga très bien passé to loba na facilité oya ko pelisa munoko ayebi vite soko yebi vi pesa conseil soki ba viola ki boyokana komela mutambo tunezani landanga bien mama oya zimbongo te balandela kaite oya zana mbongo nde bolandela ko landela ngo avec modération Congo to koma ozana raison ba botelo yango ozangi raison ba botelo comment na tango akala yaya ta zanga mbongo avant bakatalika na famille na baleki fo bazela yaya lelo koma ka soki leki azana mbongo ata yaya zapi bo kutu yaya te bakomo bombela yaya makamondre mutamusika ça yaya na bino tali kama ka makasi mwana ngolo bini yaya za na valeur kana matanga na bibembe ba yaya lelo et bembeze aye mokole ki na papa kufi na sabon saka ba kito ndire mo pa ba louer sa musa musala so ka lingale la ya yo so lela ki na lela ki wapi yaka ya la mba linga na mol
bonga cercueil a monité mais ba ke pesa ya même cercueil yaka nango na moto puis yem takakoli te bana so bakakoli le kaza zo ba tindiki au moins bemba moi si amako ka famille na bango ye mobile batindaki no sokola tande bakola te bilamba ko sekana mutu be boto lo kaza kapia ke la ta botu nyonso pa neza normal so ya tanga ka sani ngakende te dudu ko kende te yo sa université te papa avenir la famille yo biso ba livra biso oh ngana kamuna mona ko piquer crise na longola bana nevanye ça savon o sa ndé nyo jamaka wana nazo bela makambo ya pona pasi kaka pasi ya vie okende wapi pasi ya vie pasi ya vie ngana yo tande wona ngamoko boye na lupanga natalika modele ko solo nena ko bima alinga na yawa te ebimeli moko anyoroki na vya ko pesa ngambote apesa ngumba me pali binanga boni bino elobeli oyo nasa mutema kana tamboli pa bamba ngabe na tekne takabe voisin modèle voisin nazo baluka zo simba bana obunga te mutanga kene wenza malonga apena banika mama kotika mwana boye te zaka mabe simba est bien pona taille côté na yé déjà mais dio ko mina ngakuna ko zaka ngabite basaka beti yaka nena pona sentir sekene ko kota budget yeyo tana beni moni awa simba bo chande bo ya solo izaka ndebo ngabi faut ça mama faut zaka prudent na banda ngama kamona saka ngo très bien ya solo ngabi kutu yo zali ndaka tuna cheka begolungu otango na yeba te na chamini te c'est ça na beso ngabi so be singa talobi na oyema pesa ndé ticket pour na oyalo 2000 ticket ebimi na pesa numéro mo femme téléphone na kutu na zali na comment 080 combien beta na suga ya ngwana koma na papier kanga lobi na oyao okomba 2000 na zui tozika 2000 ngabi ya journée na ngebo ebongi aina komi motema moto passé ya neka na pesa mbote kana so kende bongo fandi te modèle ya mberinga modèle bana bazo ndeko na simobi mabana balandi seketi ba mérité 2000 nga pamba motema ko lemba na pesi mina ke na pe na zenda ke mama ko jija misha jija te nga komana ni potina lo kotamikate na nzela yo so lo kotamikate mikate ya masango ezaka boye na ndala kotango mingi kote ya BAT ba mama bazo kate kote ya traiteur makana gare ba kali ngango wana naka na 100 francs yaka na lero abandi okalinga mwa sika soka zolonga mso ezaka na mona lelongo ekwe nata premier tour na oya tour te na vandi susi wana te ya deuxième ekwe T6 apesa na ye na 100 francs po mikata masango ya kombe 100 bongo bepani bongo ibiteke so solonga na moto ekwe yakanga bobe pesa mikata eza dana mabele na sa mutema kato uta na mabele na 100 francs 7 na moto na kabo kongola linga asangwa muninga te wazo teka nguba orakumisa ngake na longoli mikate pesa perte te ya lokoti ya mabe kongola linga muninga avancer dans soko yoki yoko michelo bo obwa kinasante ngabi zuwa mama na bena pembeni tuinyoso maganga za yoke sa onande nazo yango kopite nangina kenga bitelo so ngaso amona ngana Alexale lelo deju na ko pemika na kaka na telema na taina si oh prêtre yo jam ngiribiyaya okufa hotelenga kongo fe ba position par exemple mboka moko soko kelo wengi okufa avant tala ono na za wapi mama nazo pesa conseil yana bamboko mtu soko zi boya ngalo na mata taxi na telemisa moto to ba 20000 mbwenge na poche mama na koma mata moto ka mikolo yo jamais bon sala ndeno bimandeni moteur malonga nza mapenga makolo na usana ngoni ko boma 2000 francs aisa ngapi tina victoire 2000 francs na kotika kauka na bimibwe mombele na komi obi 2000 zo sangeza machera 2 jours na muta malonga nga 2000 ça 2 journées maman zo bano pour Congo baby mais 2000 baby te ni o sela ka 2000 OK na 2000 mbangu yango sisa ko mabe ke na 2000 penda pete fanda bando tala 100 francs 10 000 francs 100 francs 10 2000 francs 20 francs combien ko bimisa kilo te na kati oyebi planta
Parce que Jonathan est comme 28 000. Maman, 2000 francs, ça sert à quoi? On a 2 à 3 ans, si ma même pas $10. Mais na vivre le challenger. Et là, il y a comment différent. Quartier na fanda, tous les 4 coins ne vont pas se faire Kabilo cher. Vous pas, non, non, pour les. Il y a pas comme bimbe zatilo ma chère maman, on peut 6 000 francs pour donner pour ton débit maman merci. Et Zali. Non, il y a d'autres de moi ben mo kaina kota si wambanza. Sina kota malewa. Na ngako no sombe 2000, mais na talika 900 et remboursé nga. Oja so na biso so comme client. Voilà, on va faire passer un épisode. Maman, tu sais bien combien wana. Wangeza 700. Ça commandé son amoni na 700. 700 francs. Na bika tia 900. Na be kuté ça 1000 na talana. Ko mutazo tia ko balika so baka tia zoya. On dirait pas ce monde que ne peut bien quoi. Ekota. Gaga, vraiment. Wow. Tana manda na kuntu sio mtapembeni. Koto bafutela ndeni. Kuna mwangu wako fanda koto na kuyanku na kukola mbangu. Mama. Nazo bana makambo soko yo kinga. Kongo yeba challenge. Ba vanda na bisika mabe tango bazombo bazonga ne sengo. Gombe omona bato babanda ngo bangote. Bazana na Gombe, ba mema vi na fier ba koye ba teka bazonga na cité. Bazara ba piaker ba mema vi na passe ne konzo ba bonga bazonga go Gombe vie ça échange. Bakola na kisasa balela bakenda bamboka banyokwama bazo bambongo lo bakoma na poto vie ça compliqué ko sekara mutune lambate na place ngolala avenir e bombi makambo nyonso ba koyokanga. Voilà, Pasteur John, tu comment on a su émission na biso, qu'est-ce qu'on peut retenir de toi na passage no la chaîne. Passage na ngana biboy. Difficulté zo me biso na ba passe. Bo bambela batuma sumate. Batei bo ba ke passe ya vieza. Nzamba va sala Alex ape mutu na kwata. Sagesse ndela passe ne père mutu mayeli. Oya te na passe ça na maturité ma casque le comme ta 6 classe. Voilà. Classe ça pona mukiba epesa musa. O mona te mutatanga azana français mais so bomba masi mabe mais so ba moni ba pesa ke raison. Au moins, tu es beau, tu es tangate. Pas ça fait comme ça de maturité. À bala machine à l'incité, mais ce qui est nanda. Au moins que machine à bazo vivre. Mouki les a sagesse. Congo tu es ce que des fois sagesse et zangi mais tu vas tanga balekebe et belé. David a fait sa solution en boka tanga wa puis na Bible. Voilà maintenant pour le. Donc Congo tu sens nga sagesse. Ce qui na lingio ya solo, bolingeza classité. Bolingeza jeté mité misala. Bolingi moi si bima ya na sachet. Olingi mwasi alamki na tongo ba futa nyonga map sala boy bolingi ngo wana ko bolingi na bina bibamba yo moko saka molango ben sanga na ba mati pe kisengi mabala ba bensinga to ba tuta na ba moto kende mbangu wa okuta na fara a 4 heures avance na ba pourquoi okuta na place moko te boso la tapa na bango ndo beta masiro ke mama moi na bien na sa engagement na yi tala boy na borgo ke na bar pesa bango rien okobenga masi okuta na bar dépense ko ça na bar mais là or yo linga bar bandakala bon comme on dépense à $10 na bar bon ke no tali bena tuka eloko malongate et puis tant comme kana na zemi dépense mobala koya so bika na comme na retard de mobala koya ako ko tuko pa famille na bango lokolo ti voyage à pays mususu ya e bamelanga mwanu na se so mibala ki nazola bana yo to baki sa botuti ko la botuti or na difficulté faut talaka camion ku du so sana bampane linga ko matasu ba charge te bokitana place tonto matango ba koli mususu ki pourquoi se faire kitana libanga tana se na la melo polele na ça ba bêtise belé hein mama pas ya vie foyeba yo moko soko kokina no yote ko baksa engagement te le boss na métier pour métier dans sa pont métier soko zuite tant okende le repesa lipa ça métier ça cop muzo l'engagement ko tchazine moi ça ko yero lingo oui so ba kabela ko merci ba kabela chaque jour pour bomba moi si congolais soko kena métier ba choli or métier de père mutu vie o no so ba so ba lekala nzela c'est olingi c'était to ke compagnie na ko sala te ba ko tikolo musala ko facture courant ba congolais beaucoup c'est le pays makam beaucoup fa pe beaucoup beaucoup faraté. Au moins, on a un bibamba journalé au Choli. N'a les camarades na copie n'a pas seka. Tant on a 100 francs au sengi. Surtout bandit critique pour finir rabisso. Le roi te va français te me manga. Tu es français te tu as 100 francs. Oui, français ka otonga paye mo na zo ba no pole. Ba carte nyo so ko fanda. Ke ba na ya fa na no ko réunion. Kala kana nyo so ka te. Chut. Maman na zo ba no pole le. Au 2024, to za na lero ba mona na bonga te me na défendre nga.
Ah oui. Ça vous comprenez. Na bonga te mais na défendre nga. Na bonga nanga te mais na défendre nga. Premier ennemi nanga nga. Bonga nanga ti poka to senga na mbimbi. Na liesi était comme singa pete. Le bina tongo fièvre bi et bimi. So na bimi si na ronyoka mais tongo 100 francs na rembourser ya pesinga makasi. Changement de fréquence. Voilà, chers internautes, comme il a souka émission na biso, bozaki ebele. Ya kolanda biso partout dans le monde. Pasteur John, peut-être numéro de téléphone pour na contacter Babengo partout dans le monde. Numéro de téléphone 084 75 18 112 plus 243 84 75 18 112. Vraiment on allait là bien tout fort. Chaîne Abisso. Je suis le Kamba. Je suis le Kamba. En tout cas base, je me rappelle que tu n'as point dit au moins biga. Oumela. La moi peine c'est ma bilingue tout ça na. Jos le Kamba, le anniversaire na ye. Ah, Oumela joyeux anniversaire, joyeux Oumela pendant ça ma pambola. Qui toi comme tu as pensé sur na Loy. Loy, Oumela ya ma famille donc on allait là bien faut changer un peu bazar. Voilà. Pour tout le bagage sunga. Papa c'est beaucoup de bandi na distraction. Beaucoup fait bango tena ba prière et belé sabaluka. Bible lobi wa salite aliate. Ni beaucoup fait bango mo senga bango. Mabe tika muta bimaluka nzamba pambola kana misala ndote pesa mutuli pate. Voilà, mes big dédicaces aussi à Sinza Mbongo, mon ami. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Profite de ton jour, sans oublier Michel Mboliko depuis Cape Town. Appelle ma salutation nanga, sans oublier Jonathan et Joka, les nécessaires, Papa Najesmi, ma salutation nanga place aux alliés, sans oublier aussi Madame Fallon Luseki. Là, c'est ma soeur propre. Je te dis un grand merci aussi à toi, Kims Mundibou. Miller Salim, mon point faible, je te dis un grand merci. Sans oublier, Batonio surtout Balingaka Blessi Kasemir, on a dingue après, Jos Lokamba. Joyeux anniversaire à toi. Là, on appelle ça Bambote, on appelle ça Batonio surtout Balingaka Blessi Kasemir, on a dingue après, on a dingue faux pain à l'Ingrabino. De Tolobaka, ceux qui nous ont besoin de quitter, tout le monde prochainement dans l'émission Asika. Au revoir.